Bandeko na longoli yango merci koki bandeko nga na banzi bomoni faux pasteur Marcelo ne bako sala ba ventire na mwasi na ye ya muluba na kati ya stade bako prier pona mboka bandeko nga makambo ya RDC etali nzambe te ba Rwandais bazo seka bino monde entier ezo seka bino toja biso bandeko nga et pas crainte de Dieu ezate mosali ya nzambe vrai mosali ya nzambe akoko no prier na stade te pona mboka ngaso babengi nga nako kende te na prier pona mboka bandeko nga bino to landanga question moko etungisa nga Marcelo aze colonie baso ebisanga aza congolais te ayaki na kine na RDC na bomwana muke ba mususu baloba oui mais ce qui est sûr que abala mwasi ya muluba c'est vrai c'est moko alobi na nga azana ndeko ne moko ayebi pena Marcelo bien abengi azuete alona tuni siko bino to landanga boye bisanga Marcelo aze colonie après na osala vidéo mususu bandeko Bible bila bisoboye les yeux de Dieu sont partout observant les méchants autant que les bons. Proverbe 15 3 2 Chroniques 16 9 Proverbe 5 21 Lukola bango bakeku na pona makambo nzambe tokindika na makambo nzambe bandeko nalina lukelo moko ndeko moko soki nazo prêcher nazo ba makambo nzambe comme si amona pasi mingi na ipa na tie kombo na yete likambote auti ko tia commentaire moko ya mabe mbala moko équipe nanga erifule yango bandeko soki bomoni nga nazoba makambo nzambe bomoni mutu moko aza ko tia ba commentaire ya mabe zwa kombo na ye tia yango quelque part yeba yango ke aza na sorcellerie azomona bien te kombo na yango yo arobase F N G comme Grégoire 46 21 na ebisiye oyebi na lilobate alobi nanga pourquoi nazolo babona olobide Jésus Christ ayaka pona batu nyonso oh ndeko nanga bonga na boyi que Jésus Christ ayaki pona batu nyonso. Mais Jésus-Christ, pourquoi il y a société base de la parmi les disciples naïe? Pourquoi Jésus-Christ a joué qui bandokité, ba sorcier, ba sataniste? Pourquoi il y a qui bangote a tia ba équipe naïe pour passer l'anzambe? Alors que yé a équipe pour na batunyonso. Jésus-Christ a équipe pour na batunyonso. Pourquoi la 70 disciples a joué à ta moissité, a ligné ou ta mokete? Qui bon a battu nyonso? Ndeko nanga, soki yo yebi lilobate, yebi liloba nzambe te, soko che commentaire à ma bé, pour qu'on détourner ba penser à ba nzambe, o bazo nga ba changer, équipe na talango li suso avant 5 minutes, et za lotini on a 2h du matin, talango après 5 minutes, ils a sousté. Tu continues l'autre avant te. Si on continue à te bloquer, comme ça, on va battre mususu. Maintenant, on la mingi, le kolozo landanga, au bandi na mafinga, toza contre l'iloba nzambe, mais un jour, peut-être dans un hôpital, tant qu'on va noter la malobanga, on va dire, ah, Aza a raison.
Bato bele bana benga ngai ah pasteur limbisanga na kasi ko zaki vantar. Mais tant on a besoin de vérifier l'écriture, dans le monde qui nous sommes on a raison. Surtout sur le que oh y'a dans la nzambe té. Tant on a dans la nzambe on a effectivement va faut peser belé. Ndeko na ngai. Makabanza mais na ki fanatique té. Soko za na makamba ki fanatique. Oko regretter sur le côté hôpital. Makabanza mais na ki fanatique té. Ceux qui ont fanatique ya Olomide. Olomide ngana ito so royo mon côté. Zala fanatique na ye, c'est ton problème. Mais oye ba oye goye la yo ejo. Ndeko nga, mboka na biso zo mema na masumu. Crainte ya nzambe ezate, crainte ya nzambe atamuke ezate. Bongo yo pasteur, okende kuna na stade plein, okono sambe la pona mboka. Bandeko nga, ba signe ezali poye ba ke oya zana musala nzambe te. Basini ezali pour nous devons mettre impérativement la parole de Dieu en pratique. La prière doit être en accord avec les Écritures. Ceux qui prient les en accord, les Écritures, alors ça ne vaut même pas la peine. À deux reprises, mboka na biso bazo membango na tricherie na fraude olingi nzamba sasikoni nzamba apesi biso mboka alobi boleli mingi cette fois-ci bozwa fayula de la présidence de la République bino ba congolais boboyi boke kozwa mutu oyo azaki na chômeur banda botama na mboka na ye chômeur Bozuye boutier président a sali ba accord diabolique. Est-ce que on a zoloba na zako finga to na zoloba vérité? A cause ba accord Olia sukawana asuki onate deuxième fois après 5 ans une autre tricherie. Sikoyo bino bolingi nzambe asala nini? Bon, mon idée que Abimine faux passer. Est-ce que de toute façon, docteur Wapiti, à l'éca à l'obake, Moutou Oyo, Marcelo, pasteur Marcelo, faux pasteur Marcelo. À cause de l'anzambete parce que c'est albinos. À cause de la monstre l'anzambete, à cause de la pasteur parce que c'est albinos. Albinos à cause de la pasteur. Est-ce que vous êtes catholique, albinos pasteur? Nani prêtre. Albinos à cause de la pasteur. Vous êtes dans l'armée. Albinos à soldat. Et pour l'année. Ndeko. Kozala n'esprit à balubate. Kozala n'esprit à balubate. Baluba, ce sont des menteurs. Ceux qui ont eu un mensonge, ils ont côté la bango. Osa faux. Bon, bah, tombe là yo. Parce que mon louba ennemi na ye est la vérité. Mon louba ennemi na ye est la vérité. Mon louba za mutumoko a botami na mensonge, a kol na mensonge, a zo kende toujours na mensonge. Exemple là, Félix a zo kende na mensonge, tricherie, fraude. Nana ye bien monté, oh ye bien monté nani. Alors si ko bozo ki no prier pour nzambe asani. Oh, bandiko, bozo ki no prier pour nzambe asala nini. Alobi ndeko wana lobi Jésus qui sayi pona batu nyonso. Yoka réponse nanga. Naza nzambe, naza pasteur ya ba sorcier na ba sataniste te. Voilà, je suis clair. Naza pasteur ya ba sorcier na ba sataniste te. Peut-être que vous avez liloba ndesa ramino passi. Dans le monde spirituel, il y a 2 royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Moutou oya zana royaume à Satan. Mais asa libre, asa lakuna. Toko répondre, soit ko toucher ma kamanzambe. Soit toucher ma kamanzambe, to répondre. C'est la démocratie.
Dieu respecte notre... Dieu nous a créés libres. Et Dieu respecte nos droits de choisir. Ce qui est opponi, Satan, ça fait partie de tes droits. Et ça, choix na yo. Dieu respecte notre choix. Ce que l'ingé est opponi, ce que l'ingé est été opponi Satan. Et tant que yo opponi Satan, n'a pas passé nous en quoi? N'a pas passé nous en quoi? Parce que moi, j'ai choisi Jésus-Christ. Toi, tu le détestes. Pourquoi ça passe nous dans le Cameroun? Bon, prêchakaba nanzambe, mate ya kuta. Yangwana na l'église, ba délivrance et la mate, moutra ressemble à 20 à 30 ans, à côté de la base l'air nyoso, à changer kate, pour na enseignement ma bé. Ce que vous avez pasteur, il y a Jésus-Christ. Vous avez pasteur, il y a Satan. Jamais paix et causala entre jamais paix et causala entre Jésus et diable. Paix on n'est jamais. Jamais la paix est coexister entre croyants de nouveau et associés. Paix on est causala. Jésus-Christ a jamais sorcier parmi les disciples. Jésus-Christ n'a jamais sataniste parmi les disciples. Jésus-Christ n'a jamais moisi parmi les disciples. Alors, biloto mutoya azo ganga dans l'église, Jésus a qui pona batinyoso, Jésus a qui pona batinyoso. Oui bi, so moni pasteur azo ganga azo yanza mbete. Dans ça ngwa wa na thème ko eza pona pasteur. Nous avons 3-4 jours dans le matin, dans la vidéo belé. Mais ndeko soko landakanga, soko ozo chance ko landanga panzaka ngo o sauver bato belé. Ba ko yeba liloba. Ngana kitaka na parole, na bima kalibanda ya parole te. Alors, mes chers frères et sœurs, chers patriotes, crainte ya Nzambe na mboka na biso ezate. Alors, un pasteur, faux pasteur aventurier, azui moi sinya muluba bakena stade na yina moi sebamba bazo bondela Nzambe kuta sakunate baninga bazo minduki bazo kino bondela kaka bazo seka bino na kabila baninga bazo minduki bake oyo ya Burkina Faso azui minduki oyo so ngozo la libre azui minduki yosu no samla poko sani Nzambe asakunate de toute façon vous en a péché. Alors, dans le bas, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Psaume 111, 10a. Psaume 111, 10a. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Psaume 112, 1. Ah, ou attends, on a comment? Oui, Psaume 112, verset 1. Psaume 115, verset 3. Proverbe 28, verset 14. Alors, quels sont les fruits de la crainte de Dieu? Quels sont les fruits de la crainte de Dieu? Réponse à ça. Proverbe 22, verset 4. Proverbe 22, verset 4. Neko, c'est quoi la crainte de Dieu? Koto sanzambe pe kochaba commandement na ina misala. Et mais puis vous avez la crainte sanzambe te. Vous avez koto sanzambe te. Vous avez bolingi zambasani. Bolingi vraiment zambasani. Alors, pour Nzambe, c'est tout comme pour Ngai. To bon de la rapport bandoki. Le ko nga ko lo banaiti kazandoki. Tangoye na bon de la ponaye pa pona mawa as esclave après biki akimi. Mais a priori na ko bon de la pona ndoki te. Pona bon de la pona ndoki. Il doit d'abord prendre la décision. Il doit d'abord prendre la décision de quitter les ténèbres. Est-ce que vous l'avez dit?
Mais ce qui est, azane toujours, alingine ko kite kunate, alobi, azane toujours kuna pa satana. Mais non, bon de répondre pourquoi? Oui, bien sûr, on bon de répondre pourquoi? Donc, bon de répondre pour s'adresser pas à nani. Pas Satan ou pas Nzambe. Alors, il y a pas Nzambe. Ndeko nanga, luka oui barali loba. Pona Nzambe, toyokana, pona Nzambe ayoka biso. Tokende wapi? Tokende biloko misatu. Bona nanga bien. Tokende biloko misatu. Ya liboso babengi ngono nini? Confession de péché. Oyo akina ko teka mboka traître. Akina sa ba deal. Il faut d'abord quitter la confession de péché selon 1 Jean 1:9. Soko alongo wana akesi ko na repentance. Actes des apôtres 3:19. Il y a une différence entre confession et repentance. Après, il faut ça là-bas vœu. Makamona zolo bako va passer les bélim no kumsa ba yebila ba ngote. Et belé, ne doit passer ba yebila ko na tête. Est-ce que Marcel a passé à pasteur? Ah, bandi ko za mami pour la bino hein. A kosa la vœu nombre 33. Tanga biloko nyonso. C'est assez après kosa la biloko oyo. Ce qui est exaucé et pas Nzambe. C'est par là que Dieu va nous répondre. Tant que il loko elongo été ou bien yé ou asari badil na yé azala susute, mutubuko propre pour remplacer. Bozo ko boma batu. Bozo ko tia batu na prison. Pona alobi, bo tia na prison. Pona alobi bokangiye. Crainte Nzambe za wapi. Crainte Nzambe za wapi. Et d'abord, on va honorer les parents dans l'éducation marque. Crainte Nzambe za pas wapi. Alors, tant que nous avons des références dans la biblique, nous avons des commentaires dans la Bible. Commentaire na yo ba ko bato batanga ngote. Na biso avant commentaire na yo ndeko ba ko tanga ngote. Et ce qu'on continue on malédiction. Na biso vérité déjà avant. Ce qu'on continue on malédiction. Okocha munoko me okolobate jour kama ko ila yo. Jour ko ilo ndako ko okanga munoko ko loba suste. Mais continue au tchaba commentaire na be au mona ko ila mwasi na ona ba na yo. Tona famille na yo. Continue. Ngana za ko sala tout bana Nzambe ba yeba liloba ba examiner o ngana za ko loba so eza na Bible to eza na Bible te. So eza na Bible o connaît pourquoi? Parce que eza ngati. Voilà. Alors, Tokewapi. Aucun être humain ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas repenti. Invitation à la repentance. Osée 12:7. Osée 12:7. Acte 5. 22 à 23. Acte 5, 22 à 23. Simon le magicien. Est-ce que Simon le magicien va porter la bonne règle pour lui? Simon le magicien qui est sataniste. Est-ce qu'il va porter la bonne règle pour lui? Parce qu'il n'a pas pris la décision de se repentir, de quitter les ténèbres. La bonne règle pour lui était. Mais bon, les Écritures. Actes des apôtres 5, 22 à 23. Beaucoup de gens parlent à Simon le magicien. Parce que été. Apôtre, bazoua sorcier, tennis sataniste, basara na musala ya Nzambe. Mais, bandeko, botanga na Deutéronome 30:19. Botanga mingi na Deutéronome 30:19, Bible lobi nini. Bible sur la claire kuna. J'ai mis devant toi, mais choisis la vie. Nzambe Nzambe ya bolingo. Abi choisis la vie. C'est-à-dire mon royaume. Po yo na bana yo bozala malamu. Mais yo lingi na yo te. Okopo na Satan. Tanga na oyebisa yo ke okoke na séjour de mort. Mabeninga sali. N'informons déjà que au séjour de mort, un lien de graissement des dents.
L'enfer est pour les sorciers et satanistes. Enfer est pour les Nzambe. Enfer, moi Nzambe, c'est un péché à condamnation. Parce que d'abord, ça pas Nzambe. Un péché, mais ça pas Nzambe. C'est un péché à condamnation. Au moins, on traumatisé, c'est un péché à condamnation. À moins qu'il y ait battu. Avant qu'on là à confesser péché. Et c'est dit, on l'a kimia. On est au banc, ça va bango l'air. Non. Bana ba au banc sabino. Au banc sabino ni. Tala bango, ba outra monde à ténèbres. Ba faux pasteur. Baza dit il faut que oh uti wapi yo po aussi ma Bible. Nana pesi autorisation aussi ma Bible. Oh ya pesi autorisation aussi ma Bible nani. Bible les on a droit aussi ma Bible té. Si on se tangisi matila bato. Même si on se repentir, on a droit aussi ma Bible té au prêcher parole. Bon excellent verset dans la Bible. Ce qui n'a pas comme Nzambe, au lieu de commenter dans ma Bible, hein, tu as un verset. Au lieu de commenter, moko o ezanga tina pour détourner ba Nzambe foi na bango, c'est là verset. Au contredire nga balanda nga monda tina liloba non na moni muto contredire nga te pona parole de Dieu na mona gaite na luka gaye so pas contredire nga aza raison na kondima yango après na changer na landi oya lobi o contredire nga te mais nga so simba bato binga na benga ba pasteur surtout Marcelo na sa faute combien pa na ye ba faute boni Marcelo so ba so bali ndoki okoboya ete so bali ndoki okoboya ete mais parce que yasa na sorcellerie yasa na ngambo wana parce que yasa na ngambo wana yamona lobi so bali ndoki okoboya ete Jésus Christ na Satan ba ko place mon côté lumière la lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble dans une même maison ou bien dans une même pièce. Lumière et ténèbres ko place mon côté, vous place mon neni. Et vous avez place mon condamné. Allez, il y a ce sabatou, à ça au ganga sans verset. À ça au ganga sans verset biblique. Alors, bandi konanga bomoni un aventurier de pasteur ndenge na stade plein. Et bon, il y a stade plein, il y a plein. Plein, il y a plein, hein? Quoi? Plein, il y a un Isamutu. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ah, bah, déco, ignorance ko, et c'est là comme ko yababé. Azako prier wana bagarde du corps ya bazawana. Et puis tala tango azo yande bazo yambaye. Ndenge na muna bazo yamkro susu, aventurier mususu ya walesa. Bana Nzambe. Pourquoi bolingi ko mettre en pratique te Actes des Apôtres 17-11? Là, comme les chrétiens de Béret, qui examinaient toutefois les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et l'autre chose, Jésus-Christ a dit, celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique ressemblera à un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Frères et sœurs, imaginez les conséquences de celui qui a bâti, n'est-ce pas, une maison sur le sable. Tant ou ploué koya, na mo pepe bambonge. Eko koya. Ban Nzambe, pourquoi vous le battez? Vous voulez que le baka ba venturier ba bon de la pona bino. Ndeko nanga. Nalobaki awa pona, je crois, pona Maman Denise. Nalobaki na eboye. Nyonso so sana mokili. Nzambe azomona bino. Satape azomona bino.
Beaucoup sa peuple ndenge bokoki, mais nzambe na sata bokoki kokosa bango jamais. Nzambe na sata ko bokoko sa bango jamais. Moïse tango abomaka abomba na kati. Hein? Mais avant Nzambe a rappelé ye, muta mokili amonaka ye. Muta mokili amonaka ye. Eloko nyonso zo sala ya mabeto ya malamu. Nzambe akomona yo. Natangisaki batu na Exode 2 11 à 12. Naloba lisusu David. David a commandité l'amour d'Uri, le mari de Bathsheba. Ayokana gena général ya bitumba. Akasaki enza maison mona été sata maison mona été. Olingi mwasi ya mutu. Mais olingi oboma mubali wana pe obomi ye. David. 2 Samuel 11, 14 à 17. Et ce qu'il a dit, Soukanango, il fallait pas mon passi. Oyo famille wana monaki. Tango abomaki Uri. Moi nae Absalom, baiko bomaye. David a ko lela. Oh, mais on lela pour nini? Yo bomaki mubali abatu. Ozu moi sino botie moi. Mais et comme il tourne na yo, bomi moi na yo, yo bozo lela pourquoi? Nombre 14 à 18. Les iniquités des parents, ne konangai. Tango yozo bunisa musali na nzambe. Tango yozo contredire faussement musali na nzambe. Oh yozo tabana na nzambe na nzela. Yebake eko kwela yo soke tiki yo ekoila bana na ona bakoko na yo. Ndeko nanga mabe nyonso yozo salaka. Nzambe azomona yo, satape azomona yo. Keba eyo koila bana na yo, kebaka. Kebaka naza koyebisa yo. Nombre 14, 18. Faut autant en bien. Jézabel a commandité la mort de Naboth. 1 roi 21, 1 à 11. 1 roi 21, 1 à 11. La mort de Jézabel. 2 rois 9, 30 à 32. 2 rois 9, 30 à 32. Mukola bilanga. Akabe ko senga yango. Pesa nga bilanga na yo oyo. Naboth abite ngaza héritier. Biloko na biso héritage to kabango te. Akab a commis triste. Moi c'est yo kuta triste abili kamoni abi non na kene pa ya Naboth mais na sengi apeso bilanga wana apesa nga ngoto na somba mais aboyi abi oh mais yo mto za roati. Ngana opesa ngo. Yo ka moi si yo za roi ngani na opesa yongo. Jézabel a sali lettre na kombo mubali ke tata wana respecter roi te na Nzambe. Fobo kama to bomaye. Azui caché ya mubali. Hein? Ya roi a posé pas. Nzoka kutu roi yebi na yango te. Ndeko nanga. Soki Bible zolo bake ndoki ya mwasi foko bomaye. Eza blague te hein. Omoni mwasi mubali tamba refuser eloko afane kimia. Mais moi c'est le jamais ngala ko vanda kimia te. Fona like sa puissance nanga sorcellerie. Tiba bomaki tata wana aliba zubilanga na ye ba pesi pa ya roi Akab. Bible me abiso.
Moi c'est un ndoki, il faut que bomaye. Nabina yo bomaye te. Nazolobina yo o divorce na ye. Bible lobi te ke asa la repentance. Mais Bible lobi ba bomaye. Ga yo bina yo divorce na ye. Ko bomaye on a divorce na ye. Soko alinga kufa senga na Nzambe. Asa la justice entre yo na ye. Ako sala yango. Bandeko nanga Miondola nga nako sepela soko tshaka ba commentaire puisque yo landi onga na lobby mais tshela nga commentaire appréciation na yo olobi ndenge nini mais ko contredire Bible te parce que nganta on azolo bana bino na so contredire Bible te somos za chrétien incroyant né de nouveau zwa Bible tshela nga likambo oyo omoni ya malamu to ya mabe. Mais keba ce qui interprétation ya Bible oyebi yango te keba pona kotia yango. Ne faites pas de l'écriture une interprétation particulière. Faites na 1 Pierre 2 20 je crois voilà. 1 Pierre 2 20 ou bien oui, peut-être verset les qui. Oui, vous vérifiez quand même, bande konangai. Vous vérifiez en haut. Ne faites pas de l'écriture une interprétation particulière. Comme écarté. Mais faisons là 1 Pierre 2, 20. Si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, bande konanga na tikibino. Nzambe a pambola bino cha commentaire et ko sepelisanga peut-être commentaire na yo lisusu et ko aider muto a changer surtout ya moi na Nzambe ko tika kato landi lo bana Nzambe pe o che commentaire tete cha commentaire so na lobi ya solo confirmer yango bande ko muso pe ba kolanda ndeko na ngai zalaka na bitidi ya kotanga mingi liloba na Nzambe. Zalaka bitidi kotanga mingi liloba na Nzambe. Merci Nzambe pambola bino. Au revoir.